Moi, j'appelle ça médicament ou soit produit miraculé qui guérit plus de 500 maladies. Mais aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Alex Béa, avec qui nous allons parler de ces produits miraculés. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Vous allez vous présenter au grand public qui nous regarde de par le monde. Qui êtes-vous? Je suis le représentant de la société Pharmapass au Congo et je suis le directeur de Pharmapass Afrique. Nous vendons nos produits qui sont fabriqués en Belgique, au Luxembourg. Et nous représentons ici au Congo la direction succursale de Pharmapass Luxembourg. Nous distribuons nos produits un peu partout en Afrique, là où on connaît déjà ces produits. Et je peux vous présenter les produits en question. C'est ça les produits que nous appelons Fit Exponent. Ces produits guérissent plusieurs maladies, entre autres la maladie du sida et d'autres maladies. Pour connaître effectivement l'efficacité de notre produit, vous pouvez entrer sur notre site et vous connaîtrez, vous serez vraiment édifié pour l'efficacité de ces produits. C'est un médicament qui guérit plusieurs maladies. Alors, la liste est très longue. Alors, si vous voulez des amples explications, entrez dans notre site web, alors vous connaîtrez la vérité sur ces produits. Alors, beaucoup de maladies qui sont déjà venues chez nous, payer ces produits, ils disent que notre produit est un produit miracle. Même partout, là où nous envoyons ces produits, alors ils disent toujours que c'est un produit miracle, car ils obtiennent la réponse à leur maladie, c'est-à-dire la réponse à leurs préoccupations. Alors c'est pour cela que nous demandons à ceux qui ne connaissent pas ces produits, qui ne connaissent pas que la maladie du sida a un produit qui guérit. Alors ce produit est fabriqué en Belgique. Ce produit est fabriqué en Belgique, là où il y a notre direction générale au Luxembourg. Alors, ce produit est connu, je suis trop sûr que c'est connu partout dans le monde, car notre patron, celui qui fabrique ces produits, se promène partout et fait la publication de notre produit un peu partout. Si vous ouvrez votre télévision, TV5 Monde vers 2h, 3h du matin, alors on donne des explications sur notre produit ici. Maître, là vous expliquez en français, mais moi je m'aimerais, parce que nos téléspectateurs, n'est-ce pas, qui nous suivent, n'est-ce pas, sur EHP, oui, ont l'habitude de nous suivre parler en lingala. Là, ça fait du bien à toute la communauté qui nous suit, n'est-ce pas, religieusement, depuis de par le monde. Si tu peux parler en lingala, ça serait mieux. Je suis congolais, je parle en lingala. Fit Exponent ezali produit oyo ezali esalami na Belgique, na Luxembourg. Maintenant, kisi oyo ekomi na biso awa na Congo il y a 7 ans. Eyebanaki mingi te, tozali autorisé na ministère ya santé, tozali obtenir déjà AMM, c'est-à-dire autorisation ya vente ya produit na biso oyo. Bato oyo nyonso basapprocha pona kozwa kisi oyo komeka pasi na bango, maladie na bango, bazo obtenir guérison et mingi bazo bengango produit miracle. Biso awa na Congo tozali représentation ya société oyo ya Belgique na Congo. Biso tozo kabola pe kisi oyo na Afrique, ba pays mingi ya Afrique bazo ya kosomba oyo babanda kosomba produit oyo na Belgique. Actuellement, les bazolinga kokende kosomba na Belgique, bazotinda bango epai na biso awa, bazosomba epai na biso, c'est-à-dire biso tozali représentation ya société Pharmapass Afrique awa. Alors Pharmapass Congo. Alors moto nyonso ya azali par exemple na Bukono, kisi na biso ezo salisa maladie ebele bato mingi basomba déjà ba kisi na biso yo bango bakoki ko témoigner parce que kisi oyo ezali awa Sikasikote, c'est depuis 7 ans, depuis 2007 que kisi oyo ezali awa. To obtenir plusieurs fois autorisation na ministère ya santé, tozoteka kisi oyo, moto ya zobela Bukono ya sida, maladie kiri kisi na biso ezo salisa. Alors oyo nyonso azali na Bukono oyo azo trouver nini kisi na yango te, oyo azo trouver guérison te, aluka biso
alors asomba kisi oyo ameka ako obtenir guérison. Alors, paix à ça la publicité, ou bien publicité, il y a qui sinabiso. Est-ce que Roki qu'on rappelle là-bas, téléspectateurs, site Nabino, c'est comment? Vous en avez site Nini? Site Nabiso Ezali et comment na milangi ya baki sinabiso. Ezali www.pharmapass.lu, c'est-à-dire Luxembourg. Alors, beaucoup explication mingi sur kisi na biso. Alors kisi oyo ezotekama partout. Alors ezotekama partout pe ezosalisa bato nyonso oyo bazwa déjà kisi oyo. Alors bakoki kopesa bino ba explication parce que moto nyonso azwa kisi oyo azoyela biso azopesa biso résultat malamu. Alors mbala ya sima tokomemela bino tokolakisa bino bato oyo bazwa kisi oyo na Congo na biso awa depuis que ezali awa. Alors bango moko bakoyebisa bino bakopesa bino témoignage sur base ya sur na makambo nyonso oyo basi bamona a partir ya ya kisi na biso. Alors oyo bayebi yango te, alors batala site na biso, alors batala pe bazwa pe ba numéro na biso babengaka biso. Maître, Fit Exponent, Obi que vous avez déjà installé en République démocratique du Congo depuis 2007. Depuis 2007. Bon, depuis 2007, si vous avez déjà un témoignage, il y a bateau, si Biki na Bokono, il y a Sida, Topé Bokono Moussous. Tozali na ba témoignage ebele mbala oyo ezoya soko bopesi biso rendez-vous ke tokokutana na bino tokolakisa bino bato oyo ba connaître guérison na kisi na biso. Alors bino moko bo vivre bango bo vivre explication na bango bo mona pe bango. Alors tozali na ba photo mais photo penza eko persuader bino te eko convaincre bino te tozolinga ke bato oyo ba connaître déjà ba vivre guérison de ba koya ko témoigner mais lero bokoluka tokutana mbala ya sima. Alors bo avertir biso poto zo disposer to benga batwana bomona bango. Alors bino boko botona bango bakopesa bino nini résultat ou bien réponse oyo vraiment nini kisi na biso yezo sala na Congo partout dans le monde. Voilà, ce que vous avez là, téléspectateurs, ma maladie, pour vous dire que c'est plus de 500 maladies, hormis le sida, n'est-ce pas? Est-ce que les autres sont maladies nini? Ma maladie ezali ebele. Ba maladie oyo kisi na biso ezali ebele. Alors on a kopesa bino ba maladie ezali ebele. Na yebi bien que ba maladie nyonso oyo peut-être bato bazo bunda nango bazo obtenir ba guérison te bato nyonso oyo ayila kabiso maladie telle maladie asombi kisi na biso azali na témoignage azo yebisa biso parce que biso mbala mosusu tozo yeba ba maladie mosusu te mais bato oyo basombi kisi bango moko bazo yebisa biso ebiksinga maladie songolo ebiksinga maladie pakala. Alors nako pesa bino docteur na biso nde akoko pesa bino ba explication ebele na makambo ya ba maladie. Awana Kinshasa boza précisément où donc votre adresse? Tozui déjà bureau nani na Gombe na côté ya Mini Inter entre hôtel du Fleuve nani na Intercontinental en face ya nini ya immeuble médecin. Alors avant comme na nini ce que nous appelons ancien nini CCZ entre Mini Inter na Mini Inter vers hôtel du Fleuve, hôtel du Fleuve, hôtel du Fleuve. Vers Grand Hôtel. Oui, non, en dépassant le Grand Hôtel vers l'ancien CCIZ. C'est là où nous sommes en train d'aménager nos bureaux. Bientôt là, nous allons nous installer dans nos bureaux. Est-ce que Tokoki Koeba mode d'emploi à Fit Exponent nini? Mode d'emploi à Fit Exponent, na lobi que Lukula Nazali quand même responsable ya nini. Na nini ya société oyo awa na yebi ba explication na koki kopesa mais mingi ba kopesa bino ba explication na ba médecin na biso na ba docteur na biso. Alors mala ya simalere bokoya na ko mettre bo pesa biso parce que vous êtes venu boye kokuta biso na ndenge bo apprendre makambo ya bakisi boye ko tuna biso mais prochainement na ko mettre bino en disposition na ba docteur na biso. Mode d'emploi ya nini ya kisi na biso izali kilo goutte moko na kilo moko. Goutte moko na kilo moko. C'est-à-dire, ce qu'on a pesé 50 kilos par jour, on commet la paix 50 gouttes. C'est-à-dire, on peut répartir par 3. C'est-à-dire,
kilo nayo divisé par 3. Alors, les matins aux huit, non, 50 kilos divisé par 3. C'est-à-dire, vous prenez 50 gouttes divisées aussi par 3. C'est-à-dire, les matins, vous prenez 45. À midi, vous prenez... les matins, vous prenez 15. À midi, vous prenez 15. Alors, les soirs, vous prenez 20. C'est comme ça. C'est-à-dire, goutte moko par kilo moko. Alors, vous allez voir même ce que tangi notice na biso comment na ndenge basali ba répartition ndenge nini bazo utiliser kisi na biso wana. Pona bato par exemple bazo bela maladie oyo tozo benga bokono ya sida oyo peut-être ezali na phase ya liboso. Alors akokomela normalement akolanda nini mode d'emploi ndenge komami. Mais pona mutoyo par exemple même na deuxième phase akolanda ndenge wana. Mais mutoyo akomi déjà na phase terminale. Alors wana akutana na ba docteur na biso ba yebi ndenge nini bakoko sala po a vivre pe guérison noki. Alors pona akosisa maladie oyo tozobelo ba sida au bout par exemple moto akozwa par exemple nini milangi na biso oyo milangi ya kisi oyo ya fit expona akozwa ngo à peu près nini à cause à peu près non pas 10 flacons, il va prendre pendant 6 mois, c'est-à-dire 100 mg na 100 mg, il va prendre boyoti pendant à peu près c'est peut-être comme déjà na phase terminale pendant 9 mois. Là l'herbe par exemple ce qu'on 8 mg pendant 9 mois. Alors koloba à peu près quantité za passe parce que toyebite moto na moto azali na nombre ya kilo na ye par rapport ya kilo moko ko sala pe na mulangi moko yo asali na par exemple 1 mois et demi mususu azali na 100 kilo alors ko zo mulangi moko yo nini peut-être 2 ou 3 semaines. Alors ça dépend ya kilo ya moto wana sans kokata maloba. Est-ce que moto azana maladie pour abika par exemple sida ou bien d'autres maladies? Ce qui a s'il sikaka flacon moko oyo s'il maladie s'il ou bien ko continuer. Maladie ya pamba yezo sila. Ba maladie ya pamba lukula nini ba typhoïde ba nini ba malaria ba maladie ya mike nyonso ezo sila même avant même assis même nini mulangi oyo ya 100 ml. Alors mais maintenant moto ya zobela sida il faut amela milangi oyo 12 oyo kokozwa par exemple alors 12 oyo kokozwa à peu près nini 6 mois. Milangi 12 kokozwa à peu près 6 mois. Mais si ce flacon liboso attaquer msusu. C'est-à-dire nyonso wana ce n'est pas qu'à cause de guérison l'air à cause par exemple à cause de milangi. Après 2 bouteilles ou 3 flacons ya boye, bino bato bazo mona iba comme on a déjà que a commis déjà en bonne santé. Mais pour la cause ça oyo ba microbe ya nini ya maladie ya sida wana, alors il faut amela nini oyo 12, c'est-à-dire 12 oyo kokozwa 6 mois. Alors akoko keneti même na 9 mois. Normalement na 9 mois akozala bakosala examen akobimisa bokomona microbe moko lisuste. Alors akobala akobota lukula bato oyo babanda na kisi na biso lelo bazali alors bazo vivre babala bazo sala vie na bango lukula bato nyonso. Alors oyo peut-être azali na ko douter alors à s'approcher na bakisi na biso et surtout ba docteur mingi awa tozo solo la ba docteur oyo ba meka kisi oyo alors bazo mona biso ba yebi déjà que kiti oyo ba yebi ango bateka kango parce que bango bayaka kusombe pa na biso même moto azana diabète akozongo moto azana diabète ikosalisa ye malamu kutu mulangi moko boya akolela lisusu likambo ya diabète te. Alors même ce quoi azana diabète dikambo azali na maladie eliki ebele nini épilepsie maladie nyonso yebeli wana nazoloba bien que nakobenga docteur na ba minganga na biso mukolo mususu boya alors ba munganga na biso bakolembula bino bakoyebisa bino maladie boni kisi oyo ezo salisa c'est-à-dire maladie ebele ndenge tozoloba 500 wana ezali ya solo parce que kisi oyo ezali composé na 500 molécules ba munganga bayebi à peu près soko kisi ezali composé na 500 molécules ezali ndenge nini. Alors les rozozwa kisi na biso yo okoki kozwa kisi mususu mais ezali na ba inconvéniente. Alors ezali na ba inconvéniente ke kosala boy kosala te ezali alors tozo ba tunyon se topesa kisi bazali vraiment ba koma baninga na biso ba yaka to koma baninga alors ndenge lukula par exemple même bino boyebi ke biso tozali awa ndenge nini. Alors c'est par rapport ya ba témoignage basi ba pesa bino alors
bino pe boya na batu na bino biso tozo linga to mona bato bazo bela maladie n'importe quelle maladie ndenge tozo lo bawana alors to tia na tia bango en contact na ba médecin na biso alors ba mona ndenge ba kobika alors ba memela biso batu mususu ndenge biso boyo kisango wana biso pe alors to lingi pe bo panzango alors batu ebele baya alors boya ko tuna biso après 2 mois 3 mois 4 mois ke batu to tinda ki to mona ki boy na tozo sepela ke ba nini ndenge boye bo découvrir biso boy eza isengo mingi parce que boko kene na sango na biso et surtout sango ya kisi na biso parce que tozo sala nini publicité ya biso te tozo sala publicité ya kisi na biso oyo bazo fabriquer na Luxembourg. Et bongo papa maître oui. Muto asali AVC. Est-ce que occupé ko soit kiso pe ezan influence batu basali ba AVC bazali ebele to pesa déjà bango ba kisi oyo ba bika bazali na lobi boya prochainement to benga bato to pesa ba kisi na biso bazali alors bango moko bosolo na bango. Alors biso to koko za la tolobela bino te alors bo pese biso rendez-vous prochainement bokoya mukolo nini alors to tia bato oyo nyonso ba kisi na biso ebikisa alors bosolo la bino moko na bango. Voilà, merci bien. Chers internautes, nakanisi bo yomoko bolandi ezaki vraiment sujet moko très capital o to zali kolobela bongo fit exponent ezali kisi moko produit moko miraculeux parce que ezoko bikisa même moto azaki na sida ezako bikisa même moto azali asali AVC kisi oyo fit exponent ezoko bikisa. Donc même ozwa mi wapi soko sombi kiso soko mo obi ko zana mutu moko bozana maladie moko incurable soko sombele kiso fit exponent au PC yango ameli alandeli cure. En tout cas soko abikité, je ne fais pas la publicité de ces produits. Mais j'ai dit ce qui est vrai parce que biso moko to expérimenter biso to ba pandi sango to kota kapona ko fuile bino ba information même batambaki na mai ndenge pe to zana témoignage ya kisoyo fit exponent. Alors maître to komi na suka ya masolo na biso na ebité moi liso mot de la fin pona ko suki sa benda émission na biso sala bien kisi oyo baye nango na mbuka na biso na bandeko na biso oyo ndenge biso ba congolais to panza na monde mobimba ndeko na biso oyo asalaka na société oyo na Belgique asala na société oyo pendant plus de 30 ans alors afungula société oyo na Afrika wana bambuka yebele alors mbalo ya décidé à Monica de Makete na salisi ba msusu menas kende pe ko sala musalo oyo sala mape pa na biso na mbuka na biso aye awa alors ndenge na lobike kisi oyo ezali na Congo na mbuka na biso il y a depuis 2007 alors tokenda na ministère ya santé ba pese biso ba mikanda nyonso ya kosalela kisi oyo na mbuka na biso alors tozo senga na bato oyo bazali na ba pasi oyo bazali na réponse na ba maladie na bangote ba meka kisi oyo tozo lakisa fit exponent produit ya nini ya Pharmapass Belgique Luxembourg alors bakozwa réponse na makamu na bango pona ko sukisa na ebité mekana ko ebisa na bana ya poto tu bazolo na biso soki neti bango pe bana la posa ya kisi bakosani il faut batina sur message wana Kinshasa ba memela bango na poto ou bien comment nini bana poto surtout oyo bazana nini Belgique Luxembourg bayebi kisi oyo mingi alors bayebi kisi oyo surtout bamona kango na télévision pe même na Belgique bateka kango bisika ebele bazoteka kisi oyo bisika ebele na Belgique bazana Londres par exemple na Londres nazoloba bien que kisi ezali elungwe par exemple Belgique eye na Congo te esti tambuli monde mobimba même na États-Unis kisi oyo fit exponent eyebani kuna ezosalisa batu kuna même kisi oyo ekendaki même akosala bakenda ko expérimenter yango na Liberia l'air nini Ebola etomboka kuna alors nini chef na biso nani PDG oyo azali spécialiste oyo azali inventaire ya kisi oyo azali na terrain nani azali ki na terrain na Liberia alors kisi na biso esala miracle ndenge tozolo bakarema ke c'est un produit miracle alors kisi ya nini ya Joris Gisler alors yebani bien na monde mobimba ezali na Belgique na Congo te yebani partout même na Congo na biso yebani na ba province na biso mingi tozali na ba représentant na biso na Lubumbashi tozali na ba représentant na biso un peu partout au Congo. Alors, en Afrique du Sud, bazoya kosumbao. Na nini na Tanzanie bazoya kosumbao. Alors, tozwa na nuli bango nyonso bazoya biso kisi ezali kisi miracle po tozo ezo pesa guérison na ba maladie ebele moto yazali na maladie oyo yazozwa kisi yebani penza te aya komeka kisi ya nini Joris Rosam alors komona miracle oyo tozoloba toujours boy alors même ba panzi sango bo panza sango alors bato oyo bakozwa kisi na biso lere baya kopesa bino réponse soko kisi na biso ezali ezo sala ndenge nini alors pona ba prise en
exemple explication ko pesa mon numéro mon contact tant sous ba OK ko benga bino ba contacter bino à travers ce numéro. Voilà, messieurs et dames, vous avez à travers le monde na EHP Media, ba information à boyer, ba découverte à boyer, besoin ngoko na site EHP Media parce que biso to bomba na biso to landa ba information to fouya quand même na c'est mai comme des na ipsek bino début il y a un moment to découvrir to sali découverte il y a qui so ba bengi fit exponent o ezobiki sa bokono ya sida ezobiki sa bato ba sali AVC ezobiki sa ba maladie lokola épilepsie ezobiki sa ba maladie ya tolo ezobiki sa ba onyo so bazana ba maladie ya kolenga loboko donc plusieurs maladies ceux qui ont meki yango au vivre et puis au pesa biso raison alors na yango toujours tendre sur micro pas à mettre pour to comme vraiment suka masolo apesa biso numéro contact parce que ceux qui bolingi de plus amples explications yemoko a oki ko pesa numéro na contact comme ça vous serez très content na numéro apesa bino soko bato bazali na posa na biso balingi ko contacter biso na téléphone bakoki kozwa numéro oyo 085 25 085 encore 43. Nazo répéter, nazo reprendre le numéro 085 25 085 43. Oyo ezali numéro na biso ya contact. Soko bengi numéro yo ozokutana na docteur na biso, docteur Yuyu. On a na code na biso te plus 243 oui 85. Vous allez par exemple na Mikili. Alors kobosa na code ya Congo te. Alors utilisez code na biso ya Congo et après appelez-nous. Alors tozo senga bino bo sala effort bo contacter ba médecin na biso alors boko zo réponse na ba maladie oyo bozo kona. Na lobi bien que numéro na biso ezali 0 plus 243 85 25 0 085 43 plus 243 85 25 085 43. Merci. Maître Nakansi, en tout cas, tu as na suka ya masolo na biso, je crois prochainement tu kozongela bino pona bon meka mpe ko téléspectateurs ya EHP Media le lenge kani bato o bazu ba guérison. Moi quelques témoignages et ça la va bien. OK? Toko sepela mingi lere boko pesa biso rendez-vous mukolo bozo ya toko prendre disposition nyonso poto pesa bino to lakisa bino batoyo basumbi kisi na biso bago obtenir guérison. Bato oyo bazali kaka bato ya pamba te bamususu bakolakisa bino bazalaki na hôpital na biso awa même na ba fiche na bango bazungisi bango na ndako ke bokende alors bamoni kale makete liwa ezali alors ba trouver que ezali inutile ba continuer ko sala ka ba dépense inutile alors baye bibiso na bato oyo to sala kana bango alors basumbi bakisi na biso bato wana bazali bato wana babika bato wana bazali alors prochainement l'air bokoya to kolakisa bino bato wana. Merci beaucoup. Oui. Et là, comme madame Tozo Senga, ezali te remercier mingi nani l'État na biso ndenge a autorisaki ni surtout ministère ya santé ndenge a tindaki batu nani na poto po ba expérimenter ba kende komona place oyo basalaka kisi na biso oyo ba expert ya ministère ya santé ba kendaki na nini na Luxembourg place oyo basalaka ba kisi na biso bazonga wa ba pesi rapport na ministère de ministère a pesi biso autorisation parce que biloko na biso zo sala na condition normale alors tozali na ordre oyo tozo sala musala na mboka na. Merci maître, merci. Voilà, mes chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Vous-même, vous aviez compris, parce que ça là, découverte, il y a Motine de Boye, donc ce n'est pas donné à n'importe quel site. Alors, si vous l'avez aimé, dites merci à notre DG, en la personne de Edo Amani, Oiseau d'Andabisson en ce moment. En tout cas, merci à trop, patron. Merci. Voilà, nous remercions notre caméraman, en la personne de Eki Bumba, Monsalande. Joël Le Koudinga, yum tozanga d'habitude on a biso nga bien encore prêtre na Londres wana talaga yo évangéliste Lokanga sambela pe pona biso batu tozana kini yuyu boye représentant ya makasi ya Pharmapat a on la kata kini alemba te munga solo bambote pe pana yo mama Gisèle motema ya papa Steve na Londres na bosani pe yo te bambote ya trop tonton Mombasa tonton Lema
En tout cas, n'allez la bien trop. D'ici là, portez-vous bien.